Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tuyambi awa na studio na biso tope na plateau na biso ya VOA Lingala na Washington DC. Moko na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique ayebani azali mwana ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Zaire pe moko na bakambi ya mangomba ya politique toloba UDEMO ezali Union des Démocrates Mobutiste. Mbote mwana mboka Nzanga. Mbote papa. Voilà, to yambio awa toko banda bongo na makambo ya politique batu bele bazomituna même na Congo bamona ka lisusu te. Mbambula materi salama mesikoyo Nzanga Mobutu koma wapi na politiki azali wapi. Merci papa. Na banzi motuna no ezali na tina ezana tina. Boyebi nazalaki candidat na 2006 et puis na 2011. Ndi nazwaki décision ndenge bana mampinga balobaka bazwi recul stratégique. Donc nazwi tango ya kokanisa, nazwi tango pe ya kosala pe makambo pe misusu parce que makambo etali pe politique ezwaka pe ngonga pe mingi. Donc omona famille na yote, okomona moni tango pe ya kopesa pe na bana pe nde bazokola. Ezaki pe moment moko pe pona ngai pona kanisa. Bon, peut-être c'est mieux peut-être dans un premier temps na kende ko pesa pe maboko et pas baninga o ba ko tia pe ko tia mutu na politique. Mais bon moi nazunga ki mbule uti koleka 2023 nazunga ki na mboka na ko pesa soutien na président de la République président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et to pesa ki maboko to sepeli pe na ndenge avec ko zape deuxième mandat na donc tu repères ce soutien mais tu repères ça soutien mais tu repères ça o abiso pe maloba parce que tu as pe mingi pe ben na ba sos pe tozana ba idée na bango biso pe tozana ba idée na biso to lingi ne boka kende liboso boka za makasi parce que to bosa na raté tozala ka mboka ya makasi na yebi ke batu pe mingi na kati ya mukili oyo bazolinga ko moko kitisa moi valeur ya Congo mais to yeba ke toza batu ya minene minene te pona kaka pona pa diamant to ba coltan to ba cuivre makasi parce que tout ça na peuple moko ya makasi et puis na nyoso wana pe to ba pe ba valeur na biso tout ça pe na ba to ebele baza na kati ya mokilia ba docteur ba ingénieur baza bipai na bipai tala kaka wana VOA mozo sala pe fierté ya bana mboka ezala pona yo pona papa Roger maman na biso pe kuna donc tout ça na fierté makasi. Pour Nangai, je pense que au Moningai Awa, la semaine passée, Nazaraki, Nakendaki, invité Kingai na Mboko, Babengi El Salvador, dans l'Amérique centrale. Donc, ils allaient entre Guatemala, Honduras, Nicaragua, donc on est dans l'Amérique centrale. Ils avaient eu l'occasion pour Nangai. C'est la première fois qu'ils sont dans Mboka, dans la région de l'Amérique centrale. Nous avons solide par rapport à Makambotali Congo, parce que nous avons Pessi Bango, Pessi Bango, Botondi, Nandenge, Babengi Singai, Nazaraki, le seul représentant. Il y a continent Africa, nous avons expliqué la situation à Mboka na biso, nous expliqué la situation de violence, nous avons subir la population na biso, nous subir na Kivu, et puis nous avons remercier, féliciter le président Bukele, président El Salvador, Nandenge, aye ko zwa penza makambo etali violence, oza na Mboka na penza ko détruire Mboka, aye ko zwa makambo penza na maboko, asisi makambo siko Mboka ngo malembe. Nazungi siko na ndenge omoni bato bazokende siko mpona kosala ba tourisme bato bazosala ba commerce donc mpona tina na donc naza na nga wana boye yango wana ndenge olingi komema na mboka kasi mpona koloba siko na bato bazolanda biso en clair ozali na ngambo ya bato bokonzi ya sika mais oza na kati ya mbula maternité naza kati ya mbula maternité mais en tout cas naza mutu soki napesi maloba na ngai nazongaka nsima te à moins que makambo échanger mais ndenge toyokani en tout cas nazana napesi soutien na mokonzi ya mboka kasi makambo uti kozwa na El Salvador pona koluka kotia kimia komema okomema yango na mboka kosalela yango ndenge nini. Bon en fait ezalaki nde occasion moi nazalaki na Kinshasa moto moko toyebani na ye nde abengi ngai alobi bon est-ce que okozala intéressé étant donné quand même ozalaki na bafonction na mboka ekozala mpe malamu mpe soki oye okozala mpe représentant ya Afrique oya kokoloba wana ntango nakomi kuna naye kokamwa nalobi mais tous avons des contacts dans les pays européens, la Belgique, la France, mboka ndenge na Europe.
tout ça na contact na États-Unis nyonso na question ka histoire na biso te mais na région wana nyonso na ba Amérique latine wana toyebaka te alors que baza pe na bamboka na bango baza pe na bahabitude lokola biso baza pe na badéveloppement na bango mais pourquoi tozala pe na bango te parce que omoni mboka lokola biso fo tozala na barelation na bamboka misusu ezala te ke ntongo midi pourquoi kaka Belgique to France omoni il faut tozala pe toyebaka pe na bato ya mboka mosusu bakokosalisa pe biso tokoki pe kosalisa bango donc ezalaki nde na sens wana donc ngai nakendaki te ke batindi ngai na gouvernement to nini non wana ezalaki initiative nanga personnelle na répondre na invitation oyo batindeli ngai donc mais nalobi ke bon quand même soki naza quand même na mwa bacontact nakoki kosollicite mpe bakanisa mpe babosanaka mpe bamboka wana te parce que moi nde tokende na Nations Unies tokendaka kuna biso nyonso mboka moko ata mboka kaka mwa ile ya pamba aza na voix lokola biso donc toyebaka ke toza mpe na bato bakokosalisa mpe biso na 2023 tomonaki lisusu nkombo na yo te pourtant na maponemo elekaki ozalaki otiaki moto mpona owelela ndenge loba nini otiki baambition to baposa na yo kowelela ebonga mokonzi to nini bon en tout cas ndenge nayebisaki yo recul oyo nga nazwaki wana en tout cas mpona élection en 2018 nalobaki en tout cas nakosala tout puisque ezalaki teke natiki nalobi kaka ke omoni soda alobaka basali repli stratégique nalobi bon à partir de sikoyo au lieu nakendaka natia motu peut-être ekodiviser bato nayebi te mais peut-être il faut nakende kosoutenir bato toke na 2018 nga naza makambo nalobaka makambo polele na 2018 opposition baponaki il faut basoutenir Martin Fayulu tosalaki yango bon makambo ekendaki mpe différent il se fait que toyebani mpe na président mwa kala ntango sikoyo mpona élection ya 2023 bon nalobi bon tokosoutenir ye puisque eloko nazosepela na yango c'est que azwaki décision ya kolutter contre bato ya Rwanda wana ntango ye akomi alobi bon tosolola mais tata wana basololaka na ye te ye ndenge azwa wana nani ye Kagame tata wana ya Rwanda wana mokonzi ya Rwanda mpo na ye makambo etali masolo tata wana azalaka mpo na bongo te ye mpo na ye Kongo soki eza na kimia Kongo soki eza na bomengo eza malamu te mpo na ye omoni parce que baza na baproblème na bango mboka moke bato batondi na kati biso mboka monene bato baza moke par rapport na disons superficie ya mboka alors et puis bomengo eza pe mingi na kati ya mboka à travers omoni kala tozokanisa kaka na Katanga nde toza na baminere mais sikoyo tozoyebaki baminere eza partout alors nyonso wana ifoto yango wana naza motu naza pressé te nakoli solo mais naza nanu jeune bato bato bambula bapusani baza nano liboso na ngai donc pour l'instant je pense que tokoki kosoutenir le président mais en même temps toza mpe na parti tozobunda baobjectif oyo tozalaki nango toatteindre yango te mais quand même toza na province ya Nord Ubangi président ya assemblée provinciale aza moto ya parti na biso et puis au niveau même au niveau communal tozi mpe barésultat mpe ya kitoko donc bon je pense que la responsabilité eza na baniveau nyonso bongo olobi likambo ya parti UDEMO Union des démocrates mobutistes lelo oyo bato bazomituna baidéologie neti ya mobutisme lokola ke bato ebele bilenge ya mikolo bayebi yango susu te on dirait elali ebungi omekaki kokende na un père kala me okabonaka ekomi wapi bato babosana yango to nini bon un père en fait très rapidement ka un père te me idéologie ya tozalaki ntango mama nzuzi azokamba un père nazalaki responsable ya relation extérieure donc nazalaki libanda bacontact nazoya na États-Unis naza na Europe naza na bacontact ebele donc mais à un moment donné bon tozwi nzela na ye donc nga na créé UDEMO et puis tozobunda nango mais omoni na kati ya UDEMO l'important c'est quoi parce que bato bayebaka yango te omoni napesaki ntango tozosola na papa Roger nayebisaki ke bato bayebaka te kende na baafrique du sud même awa na États-Unis okukuta bato batanga médecine baza bamédecin donc baingénieur bana mboka l'état zaïrois afutela bango babourse d'études batangi na mboka batangi libanda
mingi lelo depuis maréchal Akei. C'est la seule question à reposer. Depuis 1997. Ti lelo soko tali ba c'est-à-dire responsable, premier ministre, ministre de finance, mingi romona l'état za Rwanda foutu dans classe. Mingi. Et puis na habité na ndenge na ngai. Mingi na bango moko ba sala ba déclaration en 2018 tango ancien président avec koloba ilo mo bo Italie ba zairwa et puis si ba tout mo kanda nde bango ba we koloba siko ba mais ya za ki wa pitango biso tout tanga na République du Zaïre azo foutu la biso ba classe ba ni. Donc il faut que c'est bien qu'on critique le système il y a qui avant mais la bourse boni le baso pesa depuis maréchal Akei on a posé question. C'est quoi baso pesa excellence non bon c'est un autre cadre mais dans le but on a critiqué à Waté on a bao ba qui après parce que après le maréchal il y avait quand même plus de 20 ans ce qu'on eu Laurent Désiré Kabila il y a 30 ans voilà donc aux hommes on a que Baloba Kibe Mingi. Mais je pense, il faut que vous ayez rappelé moins modeste. Bourse d'études, PSI, tout ça. L'une des dernières choses, Maréchal Alobaki, il habite en Ngonga, il a vu Bokonzi. Et puis, même temps, tu as vu l'indépendance. Bana classe, c'est-à-dire, diplômé, Bazara qui boni, Bazara qui mingite. Je crois que tu as zomi, Bazara qui. Donc, hier, c'est quoi l'habite? Au moment où on a Kende bientôt, je peux dire aujourd'hui qu'on a fait quand même le travail. On a formé les gens. tokende mpona mwa na mbangu mpona mwa ntango na biso ntango komi awa makambo mwa mingi ezoleka na mboka lelo oyo bato bazolobela likambo etali buku likonzi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi mayele elobi esengeli kotia buku likonzi ya sika alobi na sanza ya yambo ya mobu ekoya akobengisa banganga mayele mpo bavanda sala buku likonzi ya sika kasi nungu ezali na mboka balobi makambo azopesa eza yo lolenge na yo kanisa eza nini oza wapi ngai pona ngai c'est simple omoni makambo etali buku likonzi eza makambo ya kosola ngo kilikili te eza makambo faut tofandisa omoni oyo ya 2006 wana ntango ebimaka wana ezalaka babelligérant nde baye koyokana basoleli badiscute. Le président de la République a dit non, il faut tout discuter ma comment tout fan de ce que tout na kimia hein pour ce que bato mais tout fan de bisonyos tout sur la makambo yango omoni naka tiamboka ban ya politique ce que opposition ce que boye tout ça baya ko kokotsa ba population naka tia makambo ndingo na teke ote yezana mabe ngandi na za malamu non malamu ezali malamu partout. Ma BP est allée partout. Il ne faut pas confondre. Beaucoup de gens ils allaient comment basaka na ngote. Les attaques que non, Ayazan a raison non. Tofanda, ce qu'on dit yaka tofandi to soli to discuter. Parce que vérité ils allaient est-ce que batunios bakofanda. Les attaques que non, Ayazan a raison. Mais mingi ozomo na lelo baza contre. Mais lobi bango bango baza retourna que ah non, il faut tout changer constitution. Baso sur le bureau non président de la République il faut avoir pouvoir koleka. Donc ozomo. Donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'on l'endra batundenge en tant que tel au bazoya na makamona bango na nyoso il faut réfléchir et donc eza malamu pour la mboka ce que eza malamu pour la mboka biso nyoso tuza sibanango motune eza komituna ma ezali esengeli ba bongo la buku likonzi to ba bongo la makambo maiki na kati to pe ba kamata buku likonzi ya sika ba sala yango wana mayela biso tozotuna yango wana yo ozali pona balongola to pe ba bandela buku likonzi to pe ba bongo la makambo modification bien révision mais au moni tant nazo sola baninga bon o ya parti et puis ba sousoupe tozomona ke moi biloko mingi bazotuna ba bongola alors finalement nazomi tuna est-ce que fin de fin tokobongola est-ce que finalement tokoya ko changer parce que nyonso wana ezali je crois ils ont une réflexion. C'est pour ça que makambo ndingo na mingi omona ate na kota na kati. Ezate ke nazobanga mais nazomi tuna kana na vie mais réflexion est-ce que basala kango na ndenge ya mobulu ndingo na bo. Ya kofinga ya ngala meka ko éviter bloquer. Je me dis président le dit que à côté de la commission moko pa na ko réfléchir na makambo na. Pas toujours mama ya biso nyonso zo maele. Ceux qui ont pas changer, ceux qui n'ont pas changer, ceux qui aboutissement nango. Et là tout comment tout changer. Bon, tout changer. Mais pour l'instant, tozo bongolande. Hein ba susu ba lobi ah ndenge nini bazolo ba makambo ba minorité na kati ya constitution. Na constitution ya liboso ya tango ya deuxième république, makambo minorité za kate.
lelo pe minorité eza te na mboka na biso nani akolo anga naza majorité il n'y a pas. Donc il faut faire attention parce que bato mosusu batie biloko na kati ya constitution na il faut tokebaka eza te ke non nazotinda nazopointe to mutu boyeboye na bino biso nyonso tofungola miso parce que na kati ya constitution na mpe bakambi mpe mingi eza na kati lelo oza moi politiki lelo bato baza koloba basalaki mayele koloba te moto soki azwi bokonzi asali mbala mibale atiki lelo bazoloba soki batie buku likonzi la sika bafungoli bikuke ça veut dire que limite wana ekoyi bazongi na zéro na mokonzi ya kala Joseph Kabila nawe aza na esika akoki kotikala mpo na manda ya mibale bino basusu mpe bokozwa na esika omoni makambo wana ndenge nini mpo yango ekopesa nzela soit na mokonzi ya sika atika mokonzi azali na esika bongo atikala to ya kala mpe azonga alors que bino mpe biso bato nyonso baza na bezo mpe baya na ebonga maloba na ngai eza simple na banzi soki otali na bamboka mwa mingi sikoyo et comment est habitude que ce qu'on s'est dit deux mandats au tiki et comment est habitude la monnaie on a pays européen sous bon mingi pe bazo ça nano ya bango ça c'est-à-dire au moto mais ils ont habitude mon réseau tiama pourquoi parce que ils ont façon à se protéger ils ont façon à se protéger parce que mais ceux qui a sali 4 à sali 5 moi net na ba Rwanda net ba mboka mususu baza pembeni zinga na biso baza pele bazibe ba habitude wana malgré que bazala critiquer Maréchal Mobutu mais ozomona que allez ozomona mandezo ya kaka bango wana bamsusu ti bobangi yango wana bobangi nde ezali te soki batie même tango babandaki koloba toloba depuis conférence nationale sur bazali koboya te moto atikala libela po bokonzi ezalaka na bilengi moko boye moto atika mais merci ndenge olobi wana ozoloba pouvoir ezali na bilengi moko wana boye ngai personnellement na ndenge namoni tata na ngai o mutu azokanisa ke pouvoir eza nde makambo ya bilengi mais omoni bato bayesi mapene bamoni baproblème eza wana faut pas kokanisa pouvoir eza na ndenge wana na ntango ya kala situation mpe ezalaka ndenge mosusu na ntango ya kala ntango états-unis bazobunda contre union soviétique ezalaka mpe etumba mosusu omoni tozalaka na problème na angola biso personnellement tozalaka na problème na angola te mais ezalaka bango basanganaka na barusse biso tozalaka na baaméricain et même que moi mikakatono ezaka tango mususu mais pas la raison que la tuna nao na ebisio et comment est habitude que batiba la vie non deux mandats pendant qu'on se protéger moni donc si ko union so na ndenge commission ekozala masolo wana nyonso ekozala wana tokofanda tokosola makambo na nyonso mais kasi ekoloba nini to bandeli lokola baso balobi ekozala coup d'état constitutionnel to bandeli à zéro na président Kabila na président Félix Tshisekedi bango pe baza na kati donc wana etikali so balobi babandeli deux mandats banani bazalo ba makama coup d'état constitutionnel mais ce sont les mêmes lobbies bazako loba oh non il faut tout changer constitution il faut mais d'abord je vais vous dire mingi bazako loba ba modifier ngana zolanda depuis plusieurs années moni j'ai eu le temps ya kozanga moi sima moni repli stratégique na eu na fandi na eu ki batu ebele depuis moi ebele au moins bato baso oh non constitution les ana mama comme ebele na yo ka bato ebele opposition tous mais selon situation la bango ceux qui le bazar à pouvoir ba aussi ba cause toujours contre c'est ça le problème et pas la biso il faut te perdre habitude wana ko fanda to soli des fois moi na bamboka des fois ngana bi okuta ba républicain mususu ba ke ba fandi bazana na salomo bazana ba démocrate bazo sola les attaques publiques voilà comme ma solo là bango faut toujours avoir l'habitude pas toi mail baza partout personnellement ce retourninga personnellement limitation deux mandats je pense qu'ils allaient madame parce que même au cours ça même possibilité pour mutu parti non peut-être lobby à cause de chance à comme appelé président ce qui besoin ba idée à bien donc personnellement ça c'est mon avis personnel mais maintenant c'est quoi il faut te faire d'ato solo parce que quelque part tolingi biso nyos tolingi tous en a garanti que mboka est stable mboka est na makasi et mboka est keni bosso moi c'est le souci na ngai yango le reste c'est pas to pona tango to moni bato bazokende tala mama Bobila dawa mama na yo mingi balubaki mikolo eleki même mokonzi za misika esengeli bazongisa nzoto ya kondo président Joseph Mobutu Sese Seko papa na yo na Kinshasa oui na mais sikoyo makambo ngo bato bazobokende otala epo na komeka kolembisa motema na epo babike libota nde telemelaki to nini bon en fait omoni de temps en moment bomona kia wa
maman premier ministre ayaki wana asengaki alobi bon nazokende na Maroc tokende na ndenge ya mosala parce que premier ministre asali je crois une semaine na Maroc. Ministre ya affaires étrangères pa kendaki. Ma ministre affaires étrangères akendaki mpe mama mokonzi mpe akendaki. En fait bato bakendaka mingi oyo wana omoni parce que moni télévision mais bato mingi bayaka kopesa ye mbote bato mingi bayaka des fois nga nayebi te neti naza libanda nayebi te kuna na nsima peut-être ekinanga mwasi robenga nga po ayebisanga na Maroc na Rabat kuna na Maroc donc neti tozala nga nayebi nanga te mais akutaka naye na bato ebele wana parce que omoni niveau neti baza bapremier ministre to mama mokonzi mwasi ya président tant bake kuna bon neti mpo na personnalité na bango baye bafilme nde omoni wana mais mingi bato bayaka des fois baza na bango privé ekozala même baprésident ya kala to baprésident ya sikoyo to neti baye wana na Maroc batindi to famille to ye moko aye kopesa mbote tosala nango publicité te donc wana ezala neti soutien mpona veuve ya maréchal bon baya kopesa ye mpe mbote yango wana ntango mama premier ministre atunaki mpo ya komona je crois boyoki bino maloba na ye donc ezalaki mpona baya komona ye par contre makambo etali bozongi ya maréchal mais bato bazoloba mais famille bazobloqué je crois oyoka yango te bafamille yango mutuna mais to bloqué nini eza nde devoir na ngai naza mwana mobali lelo ya na nga bakei lelo natikali mwana mobali naza wana be eza nde devoir na ngai mais ngai nakopermettre biso tokokunda maréchal na gbadoli te ye nde alingaki ndenge wana soki bato ya famille na ye bakufi atunaka albino bomema bango bokunda na gbadoli te parce que apesaka biso maloba alobi no ntango azalaki na jeune ntango abandi ozwa mwa bokonzi tout ça abandi okóma soldat tout ça abe angaki na mona tombe ya papa na ye donc kuna bake kotonga nde babandako likolo nango donc azwa ye alobi non à partir de sikoyo vaut mieux bokundaka bamembre ya famille kuna na mboka au moins kuna na mboka soki olobi nangi namona esika bakundi mutu boye bato ya mboka bayebi soki no aza esika boye mais soki oke kuna na gbadoli te esika bakundi mama sese esika bakundi pauvre niwa pauvre konga mais bake kotimola bake kofungola makambo ebele yango wana tozoloba biso tolobaka mingi te yo moko oyokaka nga te nazokende kolela na télévision to na radio mais soki toyoki ke non neti président de la république alobaki ke alingi nzoto ya maréchal ezonga mais à partir de ce moment là nde tokosolola sikoyo tolobi ta situation eza nde boye na bosoli yango te bon moi moke mais pour l'instant en tout cas président alobaki makambo alobaki yango mais eza il faut eloko wana ebonga soki biloko ebandi kobonga tobongi babongisi basika wana boye parce que puis esika bakokende kokunda bato mpe bakoya il faut kobongisa quand même esika ya koyamba bato nyonso wana ezali na solo mpo tosukisa ntango eza mpenza moke ntango omonaka gbadoli te lelo ndenge balakisaka eza na ruine esalaka o nini est ce que liki ezali te moko mosusu babongisa yango etikala tanda mpona lisolo ya histoire batangaka to nini na mokuse mpenza bon ngai epesaka nga mpasi parce que namoni yango ndenge ezalaka omoni tozalaki eza mpe kala mpe mingi te na ba 90 ba 95 ba 97 nabali kutu nabali mwasi nanga kuna na gbadoli te na 95 donc namoni ndenge ezalaki meme esika ndako ya nzambe esika tobalaki wana nazongaki mpe kuna namoni mpe ndenge ekomi wana namoni mwa babiloko ndenge totiaka wana mpona mariage mwa moke etikalaki nano mais non eza mawa mingi donc je crois que eza mpe devoir na ngai mpo tobunda mpona tozongisa yango peut-être ndenge ezalaka te mais quand même puisque toyamba mpe bato masolo esalamaka mpona koluka etikala na napoléon so okeyi okomona bamakambo etikala na bato bayebi mais parce que bango bayebi valeur na eloko bayebi valeur ya napoléon bayebi eloko asali balobaka eloko ye asali mais biso tolingaka kosala te ye asalaki ngai oyo ya ngai eleki il faut tochange makanisi wana bango bayebi valeur tala soki otali château de Versailles na France château de Versailles bato baza kokufa pendant bazotonga yango bato baza kokufa mpenza epuis ezalaki talo makasi mais lelo ozomona ke château de Versailles wana ezokobota mbongo ebele mpona l'état français donc je crois il faut tosala moins effort bana na biso bayebaka histoire ya mboka na bango bayeba papa président Kasavubu azalaka président ya liboso ya mboka na biso eloko nini asalaka avant indépendance ndenge abundaka mpona indépendance tozalaki na bapapa Lumumba maso bango basalaki tozwi président Mobutu akomi deuxième président ya mboka
et ainsi de suite. Bato bayeba pe mboka yango touti wapi et puis ndenge nini tozokende pe wapi. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso toyambaki bongo mwana mboka Joseph Nzanga Mobutu, mwana ya nkondo mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Zaïre, aki na studio na biso. Natondi Botondi. Matondo mengi. Merci. Je vous en prie.